tolingana kamalamu akomi kotika biso pasi na motema mama. Maremi Samou a fait la une de plusieurs médias audio écrits sur la toile où certains ne croient toujours pas à cette mort brutale. Selon les informations livrées par le président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo, AMCC, Patrice Ngoï Moussoko, la sœur Maremi Samou est décédée le 16 janvier 2016 à 22h30. Et selon Eric Mvoula, un cousin de la chanteuse, la sœur Maremi Samou s'est trouvée dans une retraite de prière. Quand elle ressentait du malaise, elle a rendu l'âme le même jour vers 22h après une réanimation sans succès. Ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs versions qui ont circulé sur la mort de la sœur Maremi Samou samedi en fin de soirée. À en croire le docteur Roger Kabungo, cette dernière est morte de la maladie du poumon à 22h30 après la réanimation. Dimanche 17 janvier, son corps a été transféré à la clinique Ngaliema en attendant le programme officiel des obsèques qui sera établi par l'Association des musiciens chrétiens du Congo AMCC en étroite collaboration avec la famille biologique de la regrettée chanteuse. La mort de Maremi Samou reste encore un mystère pour l'opinion publique de Kinshasa. Comme Thomas de la Bible, les Kinois ont effectué le déplacement de la résidence familiale de la défunte pour confirmer la triste nouvelle. Une foule immense s'est dirigée également jusqu'à l'hôpital chinois pour vérifier réellement la mort de cette cantatrice de la chanson chrétienne. Maremi Samou était l'une des chanteuses religieuses les plus en vie en République démocratique du Congo. Elle s'est notamment fait connaître avec la chanson Seigneur qui a recueilli un franc succès. Et la chanteuse a sorti pour la suite comme Mokelinanga, Salelanga Bikamwa, La Reconnaissance, ont également obtenu un très bon accueil auprès du public. La nouvelle de la mort de la chanteuse a été rapidement relayée à travers les réseaux sociaux. Wanzambe tozana mwa kimio. Liwa eza eloko ezo silisa maele ya moto ya bato nyonso na mokili. Nde pa ya nzambe pe asali yango ndenge moko bengi yango mystère. Po mokolo moto akolonga liwa alongi nzambe. Or nzamba atiki liwa epa limite ya moto komi, limite ya science, limite ya médecine, limite ya makambo nyonso moto asuki wana na liwa. Donc c'est un mystère. Yango na Bible abi Yesu kaka alongaki liwa. Yesu alongi yango pe 3 jours après Yesu asekwi amati na bomoi likolo epa tata na ye pa lobi na biso ki ake kobongisa bisika kino mukola kozonga po aya kozwa pe biso tokende kovana ye libela. Donc liwa eza mystère, mais un mystère moko oyo biso bandimi tobanga yango te, tokobanga liwa te po toyebi ke liwa eza finalité te pona biso nako kufa lo yango balobi heureux ceux qui meurent en Christ. Et c'est quand bazo kufa kati na Christ po bako sekwa quand un jour pona okende ko sepela na félicité ya Nzambe, na félicité éternelle. Yango na biso bandimi ya solo solo po lobaki liwa eza gain pona ngai so na kufi lelo, c'est que naza ko espérer que na vie moko ya éternité. Mais moto ayibi Nzambe ta ko banga liwa po imoka même pas azokende wapi, qu'est-ce qu'il attend? Alors biso banzam toyebi ke liwa soko ye na kena kimia na ke ko pema, mais un jour tant kola aussi ça makambo nyonso akosekisa biso bakufi tokende kovanda likolo epa na ye miliwa pona biso be bandimi elipamboli eza lipamboli nyonso asali course na ye pour baki j'ai couru, j'ai achevé ma course, donc nakende kopema mutu nyonso asali musala tout en restant dans la foi. À un certain moment de la vie, à Kokoloba, j'ai achevé ma course, je pars me reposer. Choc parce que Marie Misamou a sali fierté et la musique chrétienne. Marie Misamou, c'est mon amour, Oyo a inspiré Bassi et Belé, Yembelanzam. Dans français, dans même une église, elle a fait chanter l'église. Na banze munae, l'église est Yembi, Bananzam Yembi, Mokili Yembi. Donc, tango général Sony a benga na lobaka ki tango wakati motema 2 minutes après Motelboso général Sony a benga kizakingai parce qu'il y a des gens en contact ka kenaki tina cheveux ko bonde la pona ye nda benga na président na sanga mawa to perdre Maremi Samou. Ezaki choc butu wana et si kana zaki na bande komo boye attitude échanger donc ambiance sur zaki na ngwe kufaki masolo c'est bebaki pona sango wana
Alors, ils ont perdu pour l'église n'a pas réveil, perdu pour les chrétiens au Congo, au monde entier. C'est tout un talent qui part, une voix qui s'éteint, c'est une grande perte. Perte moko munene et alors munene, mais Zamba sali volonté naie. Toko bunda na bitum, toko bunda bitum batte na volonté ensemble. Mais ils ont perte. L'église vient de perdre un grand talent, une grande artiste chanteuse, une grande personnalité dans le cadre de la musique à Congo. Peut-être qu'elles ont mérité même médaille Mogwa titre posthume avant terme. Piscopo ya lokumu ya ba ecclesia bolamuki tozana esengo koyamba yo na plateau na biso et merci pour pesi biso temps ya kosola na yo kasi nalingaki na yeba mingi penza souvenir nini oza ko garder ya notre sœur Marie Misamu ko kende na ele loto komona ka te tango ko bandaka ko fanda ko tala ko kanisa ka na banini makambo zebele ko se rappeler banzembo na ye papa Suwa bomoto nango salolingi mayele molimo nanga memanga sikolingi pardon Yesu. Mes souvenirs à ma casse na zanango et ça une fois seulement na vie au tokutana na libanda mboka dans un hôtel biso mbale et c'était la première fois où ngana mari tokutana ki to solo là. Et je pense qu'après aussi ce jour-là, il n'y a jamais eu une autre rencontre. Tukutana kana nga kenenge musala nzambe, yepa yaki makamnaye musala nzambe, et tout se retrouver dans le même hôtel. Et aïe mbinga papa oza malamu amina malamu. To vandi to solo la mingi atulinga mituna zaki nango nga pe na solo na ye. Izaki esengo pona yepe kukutana mbala ko to solo albi amona nga na musika nga pe na bina mona ona musika. À la Kainga avait une église na Yemba, mais malheureusement à Tialugoya une église. Je garde ce souvenir. Il y a rencontre unique. Il y a Vinanga na Marie en dehors du pays dans un hôtel. Elle a été très gentille, très humble et mi kitsegi makata mon hôtel le la papa et c'est là qui est Sengomingi. Donc je garde encore dans mon esprit ambiance ya masolo na ngana mukolowana, sourire na mukolowana. Et puis je garde dans mon esprit donc ce sont des grands souvenirs que je garde de Marie. Par rapport, il y a des souvenirs à la générale, il y a musique qui naïe. Elle nous a fait tous chanter. Elle a fait chanter l'église Nabusso. To yembi banzemba Marie. Donc que son âme repose en paix. Nalingi to la Marie dignement. Marie est servante de Dieu. Assalé Nzambe na bon moy. Marie mérite des obsèques dignes. Marie mérite ba honneur nyoso d'une ronaye ya grande dame oyo ayembi oyo na michopuna ya molimo engendré bana ba se belé ba oyema na mboko na ba s'inspirer ministère ya Marie est affecté ba si belé ba comme ko yemba pelelo grâce ya ministère wana. Donc Marie a mérité ba obsèques digne. Et puis, on a bengi plusieurs fois on a bengi frère Patrice la président direct de Marie pour tous là au courant il y a évolution il y a pas préparatif nyos pour que l'église de réveil mobimba tous se mobiliser comme un seul homme tous la Marie parce que ça moi na biso l'église de réveil donc ça m'attend l'église de réveil to na biso Patrice photo tala même na ba konzi pour te trouver et si ka isengeli pour la Marie dignement. Tu me mingi ambitien ya mokini to benga bango to moni ba implication ba konjamboka ko la ba on ba dignité nyoso na ba place sengeli. Pourquoi pas Marie? Marie n'est pas différente ya batwa na Marie aza combo et nous devons honorer ce nom là to rendre ba dernier hommage na ba obsèque digne au sengeli na sans conflit, sans bitumba, sans que wela sans que Baba wela bisonde boye l'Ivoire Marie doit mettre tout le monde ensemble pour que tout le monde travaille ensemble dans l'organisation, dans la paix, dans la cohésion, dans l'harmonie. Marie akundama
azwa ba obsèque digne o esengeli na mari kaka ndenge tozosolola bacontact ezobanda déjà mpona kocontacte bakonzi ya mboka mpona implication na bango surtout nga mposa nanga eza makasi ya esika ya kolela mari il faut gouverneur de la ville na okota en contact même na baservice ya président de la république pour tosenga tolela mari comme il faut donc bakonzi ya mboka s'impliquer en tout moralement accompagner l'organisation moralement matériellement financièrement au mari na bandako bakonzi wana mari aza kobeta musique na ebeta na bandako na bango soko mokonzi mote bana naye soko bana te mwasi naye soko mwasi te batamisa na katandako donc mari ay batnyoso bayembi banze munaye et lelo na bakonzi na kosenga bango s'impliquer et pas une organisation na comité d'organisation ezali biso pe officiellement to mona bango to soana bango to canaliser bango et pas Patrice na équipe mobimba amses baza ko organiser bobse kamari dont la cinq implication et autorité mboka na biso gouverneur de la ville en commençant par lui c'est le premier citoyen il y a ville il y a Kinshasa donc ensuite nous pourrions sur le service il y a président de la République ou le premier citoyen il y a RDC voilà demande nanga auprès de l'autorité mboka na biso episcope ya lokumu mutuna nanga ya suka ezalaki boye na tango to komonaka balanga nzembo ya biso ba kokufa et lokola papa est-ce que avant bakufa to ndenge bazalaka boye bokoyi kosala suivité surtout mingi ba ko betali sete na etali bolingo penze ezate yaka ko bimaka ka soki muninga kufi lokola papa est-ce que osala ka suivi ya kolandela bango pembeni ko tunaka bango par rapport ya soki likambo ye e kozula yango solution bala moko liwa ezaliwa liwe kozwa lelo zune de komari lobe ozwa ngai lobe ozwa mutu mota yebi ngole ko beta na porte naza komi rappeler il y a plusieurs années na 5 ba musicien na Maisha Park alors je me rappelle tozaka na Maisha Park na 5 Maria Zalaka alors bazalaka na 5 bon pona ko solana bango pona ote bango ko vivre dans la paix en harmonie je me rappelle mon collègue ma moto pelaka attention zaka makasi na gaja salle et puis na intervenant ka na memara kimia makasi pe réconciliation makasi. Peut-être ça peut aussi faire partie de souvenir nanga ya musala sala ki mukolo wana entre Marina Bande comme sous. Donc toi accompagnera toujours batu. Nous ne devons pas attendre mon temps kufa poto il faut bolingo et précéder makamnyos. C'est un travail. Ils en a nzela ils ont kende perfection. Peut-être qu'un jour nous allons ne comme na perfection pour ezaka rabande ko bayembe ba okufate. Le pasteur peut bazo kufa même question pour proposer pour na pasteur parce que bolingo ezate tout ça musa les akusala mana sansuana mais ya solo to la sa bolingo ka kate so comme da kufi bolingo singel misana ngo tant tous a envie nous devons vivre dans la paix sans hypocrisie sans duplicité sans mélange mais bolingo pur donc les amateurs trop profiter dans moment où matanga ndiko Marie un appel que je lance aussi la corporation na ye azalaki ya musicien bolingo zanakati sincérité zala franchise zala hypocrisie zalate ezala bolingo pur même coller la Marie tout le laé sans double face tout le laé na solo comme isengeli ndina lobaza ko mériter ba obsèque moko digne et le moko eza passé na Congo ce que même les locaux est sacré dans le Congo, surtout particulièrement les Kinois. Parce que dans la province, mingi, il y a un respect à l'intérieur. Mais dans Kinshasa, les locaux sacrés, on désacralise les locaux. Donc dans Kinshasa, il y a moins de travail, il y a la mentalité dans beaucoup. Même respect des morts. Comment on doit confier, monter sur Facebook, autant sur Internet, comment même si le logo comme les vrai mais n'est-ce que na mokolo lelo exactement tina comme logo comme wana pendant que mutu anaza ko mériter na nos respect donc nazo lancer appel na bata bikoma na bata biloba loba
bavanda nye awa tolela mowei na bato bakokendanga na bainternet na bafacebook kotia n'importe quoi vraiment nasengi bango baza na retenu parce que lelo eza ndeko mari lobi na yo moto ozokoma kozela yo so bakomi ya yo après liwa na yo famille na yo kosepela baninga na yo bakosepela bato bazakotuna bakosepela. Donc je pense que ce n'est pas correct. Les Quinois en particulier, en général les Congolais, mais les Quinois en particulier parlent trop. Même pas ici les Kolobate Mutifaloba. Même ata yebi mutute Kolokaloba. Moi ninga na lobi na yo Marie na yebi et Marie à mona église de veille, mais nazaki na relation particulière na marité. Mais oyoka mutu musota na tango bo. Mingato yebana kina ye, ngato sala, mutu salinga lobata na eloko ko lobezati. Et vous avez honneur nini. Honneur nini. Donc je pense qu'il faut balanzambe obazolanda pona ba bakoloba na bakoloba wana mingi okuta misuba na kati ya église misuba libanda mais non misuba même ba ko servir nzambe mais okuta na kati ya biloba loba ce n'est pas propre. En ce moment il faut honorer mémoire de Marie, servant de l'Éternel, artiste musicien ya kolo tolelaye na répéter avec les obsèques dignes. Que la paix et la grâce de Dieu abondent sur sa famille, que la paix et la grâce de Dieu abondent sur les chrétiens de notre pays, sur notre église, et que la faveur de Dieu nous garde, que sa main puissante nous protège et nous sécurise. Au nom de Jésus, Amen.